La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bonjour la famille, sali bandeko nanga, mbote bandeko nyonso obulandaka, Ursule Botelwa TV. Bandeko nanga topesi bino mbote na kombo na Yesu, mbote esika nyonso bozali. Lelo toye kolobela likambo oyo ya habillement ya mama na biso Bellevue Kandi oyo elobisi batu vraiment na réseaux sociaux. En tout cas, nazala mulaite na tika tolanda analyse oyo eza ensemble, toza ensemble na bandeko tozo débattre likambo yango à propos ya habillement oyo elobisi batu na réseaux sociaux. Tozwa pe ndambu ya kote ya sila, tozwa pe ndambu na kote ya Bellevue Kandi. Alors topesi bino mbote na kombo na Yesu kande tolobaka ba ovyan so bulingaka Ursule Botelwa TV. So ezamba no liboso koti na chaîne na biso. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp. En tout cas, mes salutations na maman nangai Madeleine Akeita de mon cœur. Mes salutations na maman nanga Princesse Allegri, ya maman Yvonne Nzamba Lola Apambola Bino. Maman Marie-Jeanne Bolokwa ici kozali Nzamba Pambola Bino. Christella de Dios Seboza Ebele ba obulinga Ursule Botelwa TV Nzamba Lola Apambola Bino. Toye vraiment na analyse oyo tolobela nanu ensemble elongona bandeko po Bellevue ngo pa finga mitro a finga mitro. Alors tous appena motema malamu yako yako loba ensemble et aux malamu. Alors tolanda pib après pib nde tokolanda analyse na biso. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp et puis partagez sur Messenger. Et quand vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Tolanda Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka biente awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Maramboyo, en tout cas, ils sont tristes. Toyambio ya loba. Marambo. Maramboyo vraiment, ils sont qui moté mamabe. Ils sont qui moté mamabe. Moni, ngana zaki nange tonete ya omona ke ba photo Bellevue bimaba ya ba finga. Ba oluka ba longola actualité o bango moko baye nango ya bango moko buzoba o bango moko ba potani. Ale balingis ko ba longola ngo na look ya Bellevue. Mais mingi bato ba finga ba na poto ba yebi ke look yango wana to lata ka bongo. Oki jamais ko lata jipo makolo polele. To lata ka toujours baba. Ba yebi ke to lata ka bongo. To lata ka bongo. Motema mabe tina niveau oyo. Eza motema mabe. Donc nyokola nango batute et ça la soki pendenge nite auto comprendre eza kakake ba olinga ba longola eloko o bango moko ba ye nango na réseaux sociaux. Ba olinga ba longola poto na bango nde balingi ba batama na sima ya bilamba o Bellevue alati. Mais c'est regrettable. Tozo mona na réseaux sociaux si laza aza comédienne moko ya munene metala ndenge ba kitisiye tala ndenge ba komisiye likolo ya nini entourage tango za leader il faut yeba ko choisir bien entourage na yo pour que musala na yo pe ekende liboso
Exact. Si vous êtes leader, vous avez choisir entourage, vous avez choisi liboso na lolenge nini. Jamais que vous êtes leader, vous allez entourer na bateau ba fingaka. Belvina aleka na TVT. Aya ba doboaka ba communicateur na ba obayaka wa ya ba duko fingele mais to mona sila salango aleka na be Michel ba soko finginga ina ko bengelo entel voilà. Na kotindelo entel akoya ko s'en charger na yo et yango wana pe ça les marathons mona pour dire que non azala ko azo courant ya nyonso ile kaka na réseaux sociaux ayebi mais nazo ka mwandenge batu bozo yaka kolatisa Belleville chapeau ya makila kolatisa Belleville ekulusu na mutu mais likambo emona na eza clair et clair likambo zo mona na vraiment que non eza clair. Bino moko bo potani kuna bino moko bengi leader na bino batonga rabana na biso bino moko ba leader bozo bino moko subo komi est-ce que d'ailleurs bo mona na famille libota kuna bazo tonga bana na bango voilà. Est-ce que d'ailleurs bo mona bazo kitisa bana na bango donc c'est là qui je la kisake au fond de vous boyebi que non kuna pena makamba buzoba elekaka te biso buzoba ce qui de lo mutu moko bibi na internet alobi na miniti pena baleki biso boyebi déjà que non kuna ndenge za wana isa respect kuna batala mingi musala bozoyeba ke baleki mais siko ki motema mabe kaka ezoya ezolobisa ezoya mutu na mutasala musala na ndenge na ye botika kotia kaka kobo Belleville bo matise na ba miniature Belleville linga botola biso intel Belleville linga botola toyo olandira bino moko bo créer likambu na ndenge na bino. Est-ce que famille bota po emata bana posa muta uta kuna na de pa sila po aya ko jouer koto po famille bote mata bana posa muta uta kuna non baza ba leader ezala sila ezala Belleville baza ba leader ba mi bale il faut ba maita musala na bango ba maita musala na bango na mafinga te. Bon, mais ça musana baza posa batu ya malamu ba entourer bango mais soki bino moko ba leader boza ba hypocrite yo moko leader boza ba hypocrite yo moko leader oyebi nini le kaka peut-être yo moko kutu otinda ka ba s'en charger na ndeko na o leader eza pasi pona look ya Belleville en tout cas eza nango likambu te bakoya ofinga na réseaux sociaux po mutaya kufinga look oyo aza mutu moko ayeneka na ba problème po même na bato ba ofinga soto bito kota na ba page na bango totala bien ba lata pe boyi eza look ya kitoko oyo lata makabongo mutu ayebi sapologie mutu ayebi look a ofinga te mais mutu ayebi kolata te akoya akofinga po ayebi kolata te po ayebi kolata te eza pasi donc quand nende kwa komi leadership babota maranango ngana loba toujours félicitations à Belleville en tout cas côté à Belleville sans vous mentir eza te que Belleville en tout cas pela toyo kaka mabete et ya kate to mona rate ayebi ndenga ko leader batu na ye ayebi ndenga ko leader to mona pe musala ndenge zo ki malamu. Merci mama Kimi na pesi bande comme sous parole pour moi sona badjo loba. Voilà, Karine Toyambio. Bonjour, Bandeko Nanga. Bonjour, ma queen. Bonjour. Vous allez bien, non? Nangola Nzambe. Oui, tout va bien, merci. Ça va, ngala za na koloba mingi te na matika pona loba kake ndeko amatia lobike na Europe balaka oui azana raison kugnini look oyo eza mabete eza bien akuti na Europe balata ngona kilote boso mtalata na kilote bo loba nini balata na kilote na bot eza look ya mabete eza look moko ya bien mutu oyo alingi ko se respecter abomba njoto na ye vraiment omoni eza look mutu oyo alingi ko se respecter po abomba njoto na ye omoni batu balata on to mona mindire balata ka ngama upe konsoma na latrape yango na teji pa mukuse to lata kango eza nango non eza on a vrai dire eza nango look ya mabete même atana bakindu wana ba branamiste kutu bakoma olata boye si eza bien mutabona ye ko lakisana ye si mutabona ko lakisana ye mpona ye aboyi na ye abino na tabana nga pona za se sentir à l'aise omoni mais bon na mingi oloba tenga pe ba polémique on a linga pe te Belleville aussi là na linga te na bato ba yebinga na kota ka penza ba biloko penda te na matika pona lobaka concernant pona look kaka bon ça va botika la bien bye bye. Bye. Oui, bonjour la famille. Bonjour. Bonjour.
Oui, nga nalingi na meka un peu kosunga bandeko o ba oseka look ya Belleville. Biso to na poto awa, look Belleville alati na poto to lata ango. Makas. Na sepela ki na ona ko lata ona ki na pe église na hiver. Look na l'image ya. Ndeko moko akomi na se awa. Look eza nango problème te, mais na climat nini. Belleville eza publicité à salaki. Alata ki yango te ki aotambola nango. Donc, eza publicité, eza ya boutique alati, eza lokwa alaki si pe biso o zana ndaku okokipe ko lata look o esika ozali. Donc, Congolais sika na comprena ba on te be via lati on ta ketambola non. Bon mon on te ke eza boutique. Azo ça la publicité, azo lakisa. Muto a sepeli ko lata boya ko lata boy, o lati pe na hiver okende biso penza na hiver. So ki penza ba ezato tambola te otambola te. So bino bo lobela on lokwa be via la taki on azotambola na moya kini azotambola non. Yeza publicité aoya alati elamba ba sali vidéo aka changer teni mususu ba sali vidéo. Aza leader na bino pardon boza sunelo ko lobate. Eloko lobande zangi bino bodi bobo ma actualité na bino Belleville ou rien. Vraiment, merci beaucoup. Mais église eza canon look oh exactement. Madilusi papa nzambe da pesinga kilo tanga kombo na ya. So tanga kombo e koma problème ya sona mami ya yo pe o cha komba star makasi bo ero. Mama kinyamela ma ya pio Madilusi system kombo nanga. OK, ça va olinga ke mingi. Star na biso mikolo yo. Star dimo. Totikelo maloba kasi. Mama kimi alingane polémique te Mama kimi alingana loba boye. Oui. Lobi na landa ki vestre ndenge bazo critiquer Belleville ndenge bande comme susu ba lobi awa. Oui. Bazana posa ba longola matière na bango comprenaki déjà. Oui, voilà. Comprenaki. Comprenaki donc de balobi na Belleville bongo ça m'a fait ni chaud ni froid. Naïté. Donc, nous na bango. Basali bon papa bon matière mais bako c'est ça biso mtolobi matière te. Biso toza ya biso ka bayoki. Bango baza ba pandisango. Biso toza ka bayoki. Sikoyo. Ya biso ni na kati. Batika Belleville avant des appels eza Belleville ye abatindi ye balobi de sala publicité. Mukwa magasin lobi na lata oyo lingo lata. Alati sko où est le mal? Oh batika moi ça batou. Batika asali publicité na alati selon nenge mukolo magasin bi Belleville o lata bo. Après boni bosa nini bo tumba matière na bino njamba lola ya Israël akitisa sukanda mususu ba audio mususu ebi mata lelo ona butu. Comme ça confondre bino. Elo na ngana lobaka ya mwana mama kimia melama ya pio kombo na Madilu système. OK, merci beaucoup. Merci Loba. Na uto mona ndeko mwa komi na se awa commentaire na elongo j'espère que ba longo liango ndeko o komi ki ayebi kolata te ayebi bwale Belleville sa lobango o akofinga nga afinga nga mebe ofinga mutu na nga te epi bokamsanga bino batu bowelaka nalataka bien nasalaka boye nasala yaya Vanessa batuzi wana kufi towela kolata na moya lelo yoko yako wela kolata oya pena ko wela ke ngana lata kabia na mikola lelo oya wela kolata te oya wela kolata te o Belleville lati eza bien publicité bozo mona bien zo ça la publicité ya boutique azo la kisa ke jip oyo okoki kolata ngo otie ba okoki kolata ngo na chemise azo me bozo ya ka kofinga Bosi nanu actualité na bino kuna na ebite soki tulukaka nini pe tulukela Belleville nini moi sio tulukela ka nini Kutika moi si abatu mikolo apema mikolo pe biso pe toyoka no pe ya bino toyoka no ya bino tozo pe no ba matière na bino bolinga boya olongola ngo menelo mobwe pardon mama kimia makambo mbotu na sila Olga Kabelo akenda wapi yaya on est taliban yaya soki secret ebima toyoka ngo kaka na réseaux sociaux biso tokenda kofouye ba vie ya bato te
naya koti anuger bakiti akiti bref ezaka mpasi mama kimia bachroniqueur bacommunicateur nde bazobebisa mpe makambo omoni eza na bacommunicateur mosusu awasala mosala na ye avec respect awasala mosala na ye avec dignité mais eza na bato mosusu mpe basalaka mosala azosala ngo kaka bongo monsieur ekoti na kindoki na kati nde likambo mais oui bato bakomprena te ke na réseaux sociaux bato tu bato ya genre nyonso bazali yo mona moto mosusu aokumba o na buzoba omonela kwa motu normal nzoka azoya nika kwa nde azoya ka aokamela yoka na banzila mobo ya bien te po obima motu mabe nyonso soki sila gardaka na ye charisme na ye ndenge azala liboso nde bato baza oloba ye pena no réponse no charisme mais lelo charisme wana eke wapi wana eke wapi voilà ngano kolata pona bilamba charisme wana eke wapi mama ilo komika olati muke fuka oningisa sake no biloko wana eza biloko moya mutu moko ndira sutu keli et puis faut ko répondre tala makambo nyonso l'équipe na o eleki ya bango moko bila botanga baye dotanga alataka wana achaka kutuka teke acha abana soki nini alati ne normal parce que vie na e quotidienne na eza marque alataka marque parce que bazana ba collaboration ya ndenge na ndenge aoyaka il faut ba filmer na se ya sapato tina kati ya munoko mais non qui grandeur, la grandeur, ça s'apprend aussi. La grandeur, il y a des choses qu'il faut aussi apprendre. Quand on a comme un niveau oyo, l'outou na ko simba ngo kidi te. Tant on a comme un niveau haut, tant on a vanda, sani nanga na ko ninga na pamba te. Il y a des choses qu'on apprend, il faut apprendre. Mettez-moi que ça bato baza pembe na ba oluka ba memo na monda matalana ya makasi ozana bato ke no ovaina ye ifuka zoomer okana sa sapato pona la seke olati penza sapato songolo pakala et après bango nde ba memasila na mabe bango nde ba obebisa bango nde ba bebisa musala na ote ba filme na ba zooma ngo basala ngo ba analyse et tout il faut que ba bilamba c'est quoi bilamba c'est quoi mutu musuku to alataka nde makasi te me aotonga aotelemisa ba immeuble mutu mususu ye posa na ezala ye point faible neza ko hotel Bellevue atongi te bomoni yango te tomoni wana film bomoni hotel Bellevue atongi te na ebisi ona tikala bouche be bilamba ngo to welelaka. Est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as voile et puis voile on va cingler na kati. Tu as dit que tu as dit bilamba to kundama voile oh yoko to et puis na sima voile ba cingler na kati. Pembeni. Mwana waka kangisaka mama soki na wana akenda wapi yo? Mwana autai kokangisa soki Teresa kotsaki na ba problème tapoter s'il vous plaît mwana wana akenda wa tala neti muntu lokwa mwana wana au memeloni na vie na carrière nao munoko mai azoloba makambo eze okoka voilà ako memelo neti nini na vie na yo voilà comment bovandi bozo sang et puis mwana mama kimia bozo simbana azoseka zobeta yo quelle bassesse oh my god bonjour voilà mama kimia omoni mwana wana ngana chaîne nanga na une émission bonjour na une émission moke salema tangu flore bango akufaka mwana wana yaka kolela epa ya Bellevue pona mbongo na une émission na chaîne nanga mwana ana lela ka Bellevue mama Bellevue kotika biso ta yaka olela pona mbongo moni ba comédien na biso ba se respectera te tala siko mbinga ya mama Teresa na mwana loso mwana na lekaneliye afingiye nanya oza mama zoba ye mtoza mama zoba ozo eza na bana misusu atala yo na TV tanga zala mwana mukie mais approcher yo amoni pe kozana ope tina te voilà ozana ope tina te bango mo ba olongola ba respect na ba vie na bango
Allô. Bonjour Mama Kimia. Bonjour Mama. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Mama Kimia, Nangek en a participé Moki. Hein. Au fait, moi je trouve ridicule parce que tout à l'heure que la grandeur ça s'apprend. Grandeur exactement nalati de la tête aux pieds, grande marque. Non, il faut savoir aussi que utiliser la notoriété na bangote en bakotara trop na ba bassesse. Je prends un exemple. Côté Moussoussou, Bellevue, à salle publicité, n'a pas de bazo critiquer et tout ça. En tout cas, Naza vraiment quelqu'un, je suis pas family bot et tout, mais je suis juste. Parce que moi, j'essaie de faire mes analyses étant que Mouto qui réfléchit. Au fait, Bellevue a usé la notoriété naïe parce que la pub qu'elle a fait, elle a pas fait gratuitement, déjà. Et Bilamba, bah, là, ici, elle a en fonction de la publicité, Oyo, Azo Sala. Donc, eza offre na demande. Ndenge ya mutu Oyo, a saleli lo kone lobi que non, a lingi o zala wana parce que botala que Bellevue a dans la notoriété, sera la lambana sûrement à quoi attirer clientèle. Voilà. Bellevue a gagné en argent. Moi, si on a gagné, n'a pas offre, n'a pas demande de ba client naïe. Deuxièmement, je reviens sur les côtés de Sila. Sila Aza Star, mais bazoye ba, ko utiliser ba notoriété na bangote. Je vais m'expliquer. Kola ta Fandi, kola ta Gucci, oh, ezake oza mutu moko boza reconnu que ba pombo côté eza buzoba. Parce que au moins yata Didi Stone ka moko oyo. Didi Stone azora ba cadeau hein, avant di bomo na cadeau à Louboutin, baby pointure na ye baby nini parce que là ta Louboutin Didi Stone a suivi sur les réseaux sociaux, ça peut attirer la clientèle. Tu vois même ba Didi Stone bazo comprendre game baby comment marambo kendara. Biso ce que to kanisa question mutazola ta grande marque de la tête aux pieds et ça lié grande dame et tout ça. Non, il y a certaines personnes où eza que azakut na katia babiloko anate mais la façon de classer à la tomonia bimi classe bimi grande dame. Et puis il y a un certain âge aussi et ça na ba tenu nyonso tende za la approprié na ba âge nyonso. Pour et ça na ba âge mususu motango ko lolo ba ke non oh non ko la tango li souté oh non ko la tango li souté et nga en tout cas on a trouvé ma bémote na style ya Bellevue parce que tozala on a poto ba dimanche quand on va à l'église en plus en hiver sauf vraiment mtoninga bima grande dame bima classe c'est comme ça qu'on s'habille na moni eloro mo ya mabe wana te na kati et puis quand les gens disent que Naza au-dessus de la mêlée. Mais comment est-ce que Yoko est au-dessus de la mêlée? Tu reviens toujours qu'on s'accrochait à l'actualité à Moutozo penser que Oleki est. On trouvant ridicule parce que son habit qui est l'équipe Mouto en tout cas nyon soit ça là il y a bientôt à ma baie je vais zapper complètement. Mais moi je vois mal et si que Zarake Bellevue allié baye koloba asali mais concentrez-vous un peu sur vos boulets et ça là que pour comprendre certaines choses. En tout cas, vie eza la matalana, vie eza d'abord la tête. Comme yemoko apparemment le bras que beaucoup finge nyonso. A muze kindi nguta za saper te ye loko ebo sa na vie neza théâtre kokoma. Donc c'est ça. Concentrons-nous sur son travail. Hein? Ba o nyonso ça o kolata o maquillage oni nyonso ana eza ba accessoire. Donc mutu nyonso za na penchant ka sur yango te. Aujourd'hui, on est là, il y a certaines personnes ils la rake. Azana délire mo alinga parfum mingi. Mutu mso za délire mo alinga ba belle voiture. Mutu mso za na linga ane lamba. Mutum soupa zana na construction bon mon ke fio zaratina te mais boyebite biloko combien zotel misala mboka. Vous voyez donc chacun a sa façon et puis il faut pas que ton mesuraka ba délire na biso na ba délire ba tunyon c'est pas du tout pareil. En tout cas c'est juste ça ma participation. Bonne journée à vous. En tout cas, au revoir. Merci. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Peut-être Ursili à cause à Zara fan ya rouge, nga eti nga moki mobime yeba nga na mauve to zaba to lala esika moko. Tina rouge à lèvres. Ya. Et tu vas la côte ça ba tapia ba mauve ba sani ko ndam se ba mauve ezala na ba vert mso ba mauve. Donc nga na mauve ko to lala ke esika moko ba dra na nga msu ya ba mauve eza ba mélange ezali. Mais moi mauve ko zanga te. Donc mutu mso ko pese mauve a loba o couleur ba matanga na linga ngote. Mais nga la mauve ya tina ti. Tina suki ka ba mauve ko zanga te. Moi perika ta mauve zanga te. Ah, les goûts et les couleurs. Veste à mauve. Bon qui jamais. Qui va tu na veste à mauve. Nazo ebisa ya eko zanga te. Beaucoup qui imposer mutu look te. Beaucoup quitter ça se fait pas. Et puis c'est que moi j'ai remarqué oui bah ça là ba publicité ba film était mais bah ça là ndé ba polémique ba publicité ba film la bon bah ça là raté mais polémique oh bah ça ma casse
Kasi yango anate, nie moronde fala ki afongola miso a comprendre que bato nazala bango pembeni ba nuiringa, bazo bebisela nka musala, bazo lukela nka ba fitol tongo midi pourquoi. Maintenant c'est à elle. C'est à elle au fait. Mais malheureusement c'est à l'oba que ba gérer ba fante. Si comme muto c'est à l'oba que ba gérer ba fante. Laissez les fans ba gérer. Yango zo mona ba fan bazo ba gérer bango. Ba fan ba vandi na kati ya fan ba gérer ça longola mutu tel yo po OK pe dans les coulisses alors okomo lukela mutu ana ran po longola ezalela wapi. Hein? Ba fan ba gérer. Ezalela wapi. Nzoka ta ba moi la batazo fingi nzoka dans les sous-bassements quand moi na no moko azana kati wana yimta opesa matière. Bandeko. Bomoni mwana na ye wana ka wana azopesa ba matière wana o ngalingana kutanga ba kombo te. Mwana ne ka wana azopesa ba matière. Mwana wana ka nda kupanza. Oyebi ke lelo na groupe na bango bako et comme déjà que et comme le quoi il y a 3 personnes. Tous les 3 personnes wana ba na ba chroniqueur na bango. Voilà. Chroniqueur o ngana zaka pour o koto. Chroniqueur o ngana zaka pour o koto. Exactement. Donc comment yo ba chroniqueur bolongwe ko koma pour leader na bino et comme ko pona bano ba travailler pas na bino. Kaka mwana wana azopesa ba matière tozaka kaka awa lelo te lobité mwana wana obalukela mama na ye. Tant on comprendre que yé pas comme na ba fan, yé pas comme na ba chroniqueur a obalukela mama na ye. A obalukela ye. Ya passe. Et puis ko na ngozo wanga na ngata bino to sololaka. Ya. Ezala ta bo sololaka. Est-ce que ça li sumute. Pourquoi ozo wanga ne puisqu'on a kati ya audio et puis que bo sololaka bo kota na kati ya conférence. Mais c'est trop bête, c'est trop enfantin. Ya ko na ba niveau wana. C'est vraiment enfantin. Yako wanga na kenda solola na mutu songolo pakalate. Ça va balobi ko solola na journaliste mobo ou bien na chroniqueur mobo. Et la kisi que kitisi mais non. Ce journaliste wana ou bien chroniqueur wana za na ba bonne réflexion. Pourquoi pas? Mais tellement que yebi ke baza bata mafinga. So ba yokinga ke na osola na e kitisanga. Yangwana bo wanga na bango. Mais en réalité et ça la ni po ba ka batu. Liko na rompe basale la bino msala. Basale ba msala di msala ofinga ya ba promotion. Mais kasi rompe sa ba o matière, moi dikte ba mo alobi ka pesa nga matière ya nani? Ya na ya fiwa na msusu. Eza pasi mama, eza pas lelo te lo niveau ya bino bopesa na matière, boza na même boîte, ozo matière amuninga na yo. Donc t'as dit que tango yo zo liane sani moko wana boza na yana bobeta na maboko, mais en réalité dans ton cœur, oza conscient que na ucho pesa matière na yo kalate ba o démarrer yo. Mais c'est trop injuste. Kindo balé ba ko travailler. Bango mibale bakoyi ko travailler. Boni bana na bango mibale bakoyi ko travailler si kama côté. Ndele déjà balinga mobali moko bana ba enne mitema na bango. Bakoyi ko travailler si kama côté. Voilà, ba pesa ina ya dila na pe. Bakoyi ko travailler si kama côté. Ponde ba travailler si kama ko. Et puis elle a na groupe na bango balinga mingi o koto ya chef o koto balinga ite. De la même manière azoki courage à opesa matière à dinana. C'est de la même manière un jour à opesa a matière à sila. A opesa. Et puis a dinana on pas pesa pe ya lukuta, pesa pe ya solote. Ba ya bamba dinana ya lukuta ba bimisele na mwana mususu oto yebate. A obamona na aza dangereuse. Et puis likolo na ngo. Manque ya maîtrise à mati na kati ya live. Pour Ya pas. Alinga bimsaki innocence na ye na live mais et sopi tourner mal. On fait pas des choses comme ça. Si ka bango ba potana, c'est tout. So on corriger ba biloko na coulisse on corriger mais comment ta la live pour na yo like ça que non na lembi ma finga. Donc c'est-à-dire que de la même manière yo lembi ma finga, c'est-à-dire que de la même manière pe belle vie pas les ma finga. Donc bon mon discours finalité c'est que il faut botika ko finga bana baninga. De la même manière, Naomi, fingi Naomi, ba finga mwana batupe boete. C'est-à-dire qu'il faut éviter pe ko fingi si ça peut belle vue. Parce qu'il y a pas ça pe mwana batupe. Hein? C'est que ma finga en général, ezaka bien te.
bango adversaire eza Bellevue fo bafinga kaka bango adversaire eza Bellevue musala Bellevue nde tinda bafinga bamona kazotombwa masiko ezotinda bango kabaya kaka kufinga kafinga Bellevue aza mayele Bellevue aza mayele Bellevue amaîtrisera pena bafani na ye azo maîtriser bafani azo maîtriser batutu balobela ye amaîtrisera bango so komi kaka kopesa déjà permission fani sombelanga boye pesanga boye tindelanga boye esili bakomo maîtriser mbila bokanga kaka lelo un jour boyoka kaka un jour boyoka kaka audio ebimaki yo ye mta bana otinga mangana kabele ka sako wana ye mta bana otinga mangana na kabele ka ilamba na sombele ka nouvelle collection wana un jour na mokilo alelo na bato bazanga maîtrise akilelo un jour bokanga live alelo un jour boyoka kaka un jour boyoka kaka ke ye muta senga nga ke ye muta tina nga na makasi na sombela ye muta boy na boy na boy boko yoka kaka ego bima Dabino organise ke mbongo evanda kake mbongo bosoma ka eloka marque tango olata eloka marque olati eloka marque et après tango olata ya vrai nango et après ndo kufa sute et après en fait ndo kufa sute bwetika biso tolata nyonso ezaka elamba nyonso eza elamba ezipinga nzoto na bapoto ebele bavandela makambo bamarque bavandela makambo bamarque so otuni bango batonga nini eloko te eloko te mbongo nyonso tala nga moko na mibamba kombo la queen de la sapo nazala ata mosenzi ya bamarque te nde nazalaka ezaka surnom moko na mipesa nanga parce que j'aime trop la mode mais na mosenzi ya kokende kobimisa mbongo nanga nakende kosisa mbongo nanga na kati ya mamagablo te parce que ifo nasalela kombo nanga la queen de la sapo tala ndenge olata tala ndenge olata kama makutu nyonso na monaka eza latamable na lati na moko mosusu nakotaka Primark nakota Primark magasin biso moko amene tozala nango bateka eza babilo babilo wa moins chasse tout même ata mpona bana bateka babilo ebelebele ya bien mama nakota sikoka nezaka osala no mwa statut na yo WhatsApp et tout nasala na ofilme na okota na ngana bi mama nanu bafongoli te naza muta liboso ya okota tongo ka nezala osala na omwa bisala sala na WhatsApp na ya na posta oyebi ke ndeko moko akomelanga a répondre na nini abi mama kimia ba niveau yo si okomi nango okokota esu ba magasin boité nini yoka sikoyo yoka complexe ya batu ngalobi yaya nakota te naza na nyongo ya mutu eske oyebi na ye koluka awa naza na nyongo ya mutu te na compte à rendre à quelqu'un te na niveau na komi nde elakisi ke nini nakolata Primark te na nde nini na ide nini eza na fi oyo eloko ebomaka mwana eloko ebomaka bango balingi visibilité fois que sombaka lipapa $8000 pour affilmer alakisaka na somba lipapa $8000 na lataki likolo nango eloko eza te bozotonga te bozobongisa venir te me mbongo nyonso ekufaka bino kaka na bilamba epuis bilamba mosoma makima toyoki balataka latiaka azongisi na shop bana poto baseka bana poto soto bito bana obisa bango eosopa bango ka donc totika bakenda kozongisa na shop mama ata biso ezaka nango lati okezongisa na shop bamosu mpe basomaka mpe omona oya obeta matala na oke yo osombi eloko basoma yango moke ndambu azokende otika ndambu donc eza baréalité pourkui bino bolingi siko likola kofinga bana baninga siko babimisana baréalité na bino na mesa eza baréalité muto yo mibeta na tolo ake no ya muto muso abwaka mwa 1 franc na ina kati ya mulangi koki mwa 2000 aka aluki mwa sac na Gucci ma bana osala mwa ekonzone pendant 1 an abwaka kana mulangi bayebi ba secrétaire abwaka kana mulangi mwa 50 mwa 100 mwa 20 tango ekoki mwa 2000 alobi te objectif eza fin de l'année na bimisa mwa saka muke wana oya ya Louis Vuitton wana ekota so 1250 wana eza ba réalité bana pototi so bino boya ofingela ngo muto aza capable de kosomba cash muto aza na entreprise mais alingi na ete
moto atongi osalisa yango mpe na makasi mpe te moto aza na baobjectif yaya biso nyonso nde tozalaka toza na baobjectif moko te objectif na nga net Bernice event ye wana koti ye mama tata lubu te ye mama aza molimo alubu te soki oyo oya kopekisa ye misali plaisir alata yango mpona ye moko mutu na mutu ana eloko nde moko bo alingaka me yango te keno ekozangisa yo kimia ezangisa yo vie ou bien ozangisa bandeko na yo ya famille bakoma panzi likolo bazanga koviba parce que yo olata a marque c'est trop bête au fait c'est vraiment trop bête. En tout cas, naebi te so batu musu bolataka pona batu mususu. Mais nga naebi ke ta on alata d'abord pour moi-même. D'abord pour me faire plaisir. D'abord pour moi-même. Pour moi-même. Né Bernice a commis. C'est une histoire de se faire plaisir. Donc, na décidé na lata loko tel. Na rolata parce que plaisir nanga evandi wana na minute wana. Mais ça te que na lata parce que na yo ki sa grande sœur nanga mutema passe. Na yo ki sa grand frère nanga mutema passe. Mais yende place bozo s'attirer bozo s'attirer jalousie inutilement. Hein? Bon s'attirer jalousie inutilement. Après bon ya oko sa faux poison. Sala ki bo, kenda ki bo. Mais bino mo de bo banzela. Ezara Lukuta, comment il s'appelle, Sherika, Afinga Manae, Ezara Nangoma Lukuta. Tout ça là, des choses comme ça. Hein? Likola ba kroni fois ti obine bo vanisi pembeni. Likola biro mo bo vanisi bat mo bo ba doka na mutu. Ba memelo rapport à Lukuta, ba memelo makamba Lukuta. Abino pe bo sanya mo ndimi ngo bo memi ngo pe likolo. Hein? Ba sala on peut pas bon batalima ba sala on pour intérêt na ote mais pour intérêt na bango moko pour intérêt na bango moko bazo détruire yo ba luka ba matière pour bango batalima mais ba comprendre on kate ba comprendre on te ote la belle via va na mutayebi prix à saka sima bijo bozo luka ye ba prix ya bilamba ba griffe ote ka yebi prix à saka sima Batambongo te bele balataka ba griffe moko emelama. Jamais au monde ya lata polo ba koma GG ya munene jamais. Hein? Batambongo ebele. Apa ba obaza molimo matala na batambo eza même mindele kutu. Bana ba marque mususu très discrète. Ba marque moko otali bo kokoti application pour comment otala ba marque ba sapato mususu otala mais sapato eleki ko tu prix ya sapato a Gucci. Mais au tali ndenge forme nango eza lokwa on dirait bateau et finana. Hein? Vraiment. Est-ce que tangu si la kenda kosala comment on dit? Tangu kenda kosala publicité ya mafuta songolo pakala na TikTok a bombo yebi place kenda kosala publicité mafuta. Est-ce que tangu kenda kosala publicité mafuta bomona ba so yeb na ebite à moi que si je me trompe. Est-ce que bomona ba ta famille bota ba ke ofinga na kacha ba vidéo ya publicité wana? Mais bidon ndeni bo se permettre boya ofinga belle vie na page ya maison d'habillement wana. Franchement, disciplinez-vous un peu. Grandissez un peu. Bayoka aposa ba koma na ba bayoka aposa ba onyoso ba koma na ba famille bota mezala trota yo mwe bayaka ko finga bilingue za la famille bota mama kimia affaire oyo non ezaki motema mabende ezaki motema mabe za makasi surtout so ba otala ke Bellevue azo travailler et puis Bellevue chaque jour vidéo kotaka chaque jour film ezo kota donc ils a travaillé kuna bazo travailler ba na temps ba aventure te ba na temps ba télé réalité te ba na temps pendia ba aventure te bazo travailler et puis ba tout ba travailler ka chez Bellard baza bien éduqué baza bien éduqué au mona te ke boy ba délire na bango ya bandenge na bango etali bango ya bandenge na bango to mona peut-être wana nyonso yango ezo créer ka jalousie
Et puis toke epai tozonga epai Bellevue aza mwasi ya libala aza te ke o amona Gucci alati amona Fendi alati amona soki ni alati aza mwasi ya libala baotala baprojet bana baprojet mutu nyonso aza na baprojet d'avenir kande mama Kimi auti oloba na mutu nyonso aza na baprojet avandi asali projet na nga na okesomba sac ya Hermès mais eza na mutu nyonso asala projet namoni ya lupango moko boye na bibwa namoni ya lupango moko boye na maluku mais mutu muso azosala projet na ye akesaki na Hermès fo nga nazala nango nasala ba shooting na poste bamona nga nalataka nyonso ngelaka eza or te nyonso ngelaka eza or te nyonso engelaka eza or te kaka ndenge touti koloba botika Bellevue azala na kimia so bona posa bolongola nini na bino actualité na bino na réseaux sociaux boluka méthode ni bolongola actualité na bino na réseaux sociaux eza malamu mingi. Merci beaucoup à tous les abonnés de Ursil Botelwa TV kande en lobarso ezambano liboso koti na chaîne na biso o s'abonner commenter like partager awa taboye ko finga na zakalanga ntima finga nga to finginga to tomboli nga na ba miniature ofingi le belalonga eloko morote. Alors nzamba lola pambola bino se zambano liboso, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Tokutani à la prochaine occasion. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ursil Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapet.